Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité étant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambe nazwa pe bambo na ngapie ya on a préféré na sala ngafi o Toyebi accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Sanga moko apolitique, c'est-à-dire tout ça dans la politique. L'association sans but lucratif. Les Arabes non politisés. Alors, association na plateforme wana, mais vous pensez pas anti-valeur, non? Mais tu tiens en évidence pour yende aboti anti-valeur et belé. Boza coupe ya batu, bolika ko s'accaparer dans pouvoir. Bolite Roussoaya. Baninga va souffrir, non? Et on crée discrimination, antipatriotisme. Pour moi, les Nimboka, alors les gars, que pouvoir les arabes, tout le monde pour Kabola, non? Un peu. Alors, nous avons un peu à Rolingate, nous avons un Azwa. Nous avons un Azwa, Bandi à Botami, nous avons un Botami, qui nous ma baby. Ils ont tenu compte de Batouana. C'est vrai que tout le monde nous intéresse. Indigène, originaire, mais c'est ça important. La misère totale. Il y a un bien. Mais bon, la bourre va être meilleur. Pourquoi pas comme cet artiste sont devenus si meilleurs sentiments? Pourquoi pas devenus si meilleurs chanteurs, devenus si meilleurs pousseurs? Pourquoi pas devenus si meilleurs cordonniers? Et qu'on aurait bango. Et puis, toi, si tu es basé dans masse, basé et belé, il se retrouve à un nombre dont je ne peux même pas, n'est pas sur le considérer. Basé et belé pour les cas. Pour dominer le bateau, les quand même à niveau de l'émission, on a beaucoup appris. Donc, attention à la particulière pour la bateau, toujours sous-mané, c'est alors, on a zone il y a encore un boy basico, vision santé mini. Avant tout, les gars, deuxième point. Comme ça, la folie, continue là-bas, ça est la socialité. Or, au travers de l'église, ONG, au moins, ça a confiance à couper ça. Mais ONG, en gros, c'est crédible, il faut un membre bazar. Parce que son membre a zaté, tous à la chambre, sous tes bisots, peut-être commencer à jeep. Membre bazar, mon qui, tout ça, il y a mon qui, wana. Ouais, kotika, tout ça. Je peux te dire au son jeep, non? Or, ils ont bien été aussi un bénéfice social. Il faut comprendre ce que c'est Congo Nouveau, Congo Uni. Tout le bien, on peut n'avoir comme sous-sous. Oh, ça, mon loup, va comprendre, Congo, Moupia. Hein? Congo Yampa, Congo Kimvuka, Kikongo. Balobi sous-sous. Congo Yasika, Congo Lisanga, Lingala. Congo Nouveau, Congo Uni. Donc, pour nous, tu dois comprendre. Déjà, à partir du slogan Wana, Omsubabi, Congo, Pia, Congo, Yaoumoja, na Swahili. Nous, déjà, à partir du slogan, on comprendre. Na Congo, Yasika, tout ça peut pour Moko. Parce que na Congo, Oyo, Yabiso, Yakala, tout ça, c'est difficile. Le gouvernement, Swahili, Kaka, Swahili. Pour côté le gouvernement, soit, Koko, Nomo, Basara, Pe, Makasi, na gouvernement passé, Gate, Atika, Inanzela. Mais asa na ba parents ba comme une incapacité pouvoir ya papa est diminué pour ata gangeli moi na sengu atali pour sommer la rangade mais abimi libanda kuna bazo kabela ba comme kotina ba même na batu msushi mal intentionné à former réseau ba mi qui mouyi botami tout ça parce que Congo ya kala ils ont toujours na tribalisme coterie et ça dit que ma camion sur ma bé botami Bana Mike, 13-14 ans, a commis déjà na bana ce qui combien parce que yanke moko pour payer 1000 francs à son batakwanga, il faut aller qui na banzela ya mabe.
tikoyo mwana ya bongo ata mama alobi akoyoka te po aza nzala akendaka classe te ayebi valeur na ye te ayebi importance nete likolo ya 1000 francs bakosakani peut-être na matiti mwana azwi na bainfection kotambola ntina butu bamiyibi mosusu baviole paye basoda. Or na Congo ya sika soki toza bomoko même basoda wana bakocomprendre ke foto linga mboka na biso toza mpona koprotéger population et non mpona kobebisaka bango mpona kobetaka bango masasi. Soki mpe peuple eza bomoko même gouvernement emoni ke te na peuple oyo tokosakana su nango te ekobanda osonga ndambo à partir ya base ti na sommet makambo ekomi kozonga. Mais biso toza kaka oyo azwi voisin yoki motema pasi makambo pamba na biso tokosala ya koleka. Pourquoi motema mabe? Or na nyonso wana tu soki toyebi d'abord nzambe yango moi tobandi na prière tokozala motema mabe te biso tu tokozala bomoko tokolingana sanke moninga ayebisa olinga ngai koyebi ke so misali mabe eosepelisa te donc osape moninga mabe te. Donc c'était un peu ça, Congo nouveau. Tu peux subir sur des pions au poto yekola. Donc quoi bobi mingi na lingala. Donc on va le style. On va pas sur le bas. C'est bon. Non mais c'est pas dit, hein. Voilà. Bango Baza na société. Il faut en mesure il y a pour satisfaire les membres na yo Baza wana. Ce qui est l'autre truc que tu peux payer sa maman par exemple, là c'est un map na carte d'application on a peut-être 50-20. Sponsor a besoin de payer sa bino 50-20. Et ça, moi, moyen, qui comité, n'a biso ezo salisa pour que, la moi, pas soulager à ta maman, on a côté kamaba. Alors, ceux qui ont un membre à comité, qui ont mesure, il y a pour satisfaire, membre simpleté, comment aux un membre à comité? Un membre à comité, soit à $50 les lots, à Rokunda. Après un mois, 2 semaines, ça coûte $50. Vous pouvez servir à membre de la bisobase à la boutique, moi, Messani à Zotieka, pour qu'elle ait la société à Zélara, il y a 1000 francs, Kabela a 2000. Donc c'est ça, membre à comité, quoi s'inscrire, il faut 2 photos passeport et $15. Donc chef déjà à organisation de ce qu'il y a quoi na biso et qui a souhaité que vous appelez par biso na comité, on a devoir et on paye $15 et 2 photos passeport. C'est à partir de Yawanande de dire que organisation Songolo comme affilié à Biso. Donc c'est un peu ça, par modalité de Congo. On n'a pas dernière de cela qui fait l'organisation de Soussou, soit qui a fille anémique, Bano et Baza, SS, Balasina Mibali. Donc tu expliques qu'il peut pourquoi ça la statue n'a pas parce que c'est vrai qu'au côté de Biso. Alors, dans la statue na bango de Tolaxia wa F92 mikanda ya commune pour que toi prouver que vous avez affilié na biso pour yo ce qui est cargo ba kei na compte SNCU plateforme et que baza légalité biso ne tout ba na biso auto yo singa ba pour na bana SS ba pesi bango et que bango ba détourner ba fond wana l'état payé bi bango te biso ne tout toza poursuivre pour ba okene donc membre ya SNCU brosse, singa, col. Ayaki nango vraiment, ils ont plus de 3 douzaines pour la cordonnier. Donc SNCU Sikoyo a combattu ça parce qu'ils ont cordonnier plus ou moins ce qu'ils ont au moins 30, so baza mingi 50. Donc par rapport déjà à nombre oyaye nango, so ba 3 douzaines ils ont déjà 36 pièces. Il y a cirage, donc 36 pièces payées à brosse. Donc tout le monde. Difficulté. Mbote papa. Maman a tu ça pipi na moni yo na Congo nouveau na éviter nini intéressé yo awa nini mala mozuna réunion mosela. Awa toza na cité verte toza na kokutana na bureau moko awa
Congo nouveau, Congo uni, donc CNCI ndenge ba expliquer biso. Alors na ya malamu to kutiawa batalisi biso ke ezali Congo lisanga, Congo ya sika. Donc bazo sangisa mutu nyonso bazo pona te, bazo sangisa ndundu, koka, veve, donc on ba beng ba personne vulnérable, vivant avec handicap, balbinos, donc tant bazo sangisa bato wana nyonso, nde lokwa ne sepelisi biso. En plus na ba activité na ba onde tozoyoka ke baza na ba posa donc ya kosunga ba mama oyo bazo souffrir. Bana oyo bazo souffrir, bana basi babota mibali basundola bango bazo nyokwama, donc CNCI ayebisi biso ki aza pona kosunga bato ya ndenge wana nde eloko esepe. Alors maman loko lesepelisi yo nini ozoyebisa population congolaise na bandeko nyonso baotala yo CNCI? En tout cas eloko nazoyebisa na bandeko nyonso bayebi CNCI na oyo bayebi CNCI te. Donc bandeko bayebi na CNCI te, biso bayebi CNCI tozo benga bango baya na CNCI, ba fille mère, ba orphelin, ba orpheline, ba veuve, ba personne vivant avec handicap, ba koka, ba ndundu. En tout cas toza na besoin na bango nyonso baya na CNCI. En tout cas CNCI eza wana po to sangana tozala lisanga po to sungana na pasi. Mbote. Merci, ok, je me présente d'abord comme Bonanga RG Bambé et na CNCU, ce que j'ai retenu et que c'est une organisation qui veut en fait nous amener à prendre notre élan. Apprendre notre élan, Congolais, Bakomana élan ya sika, comprendre, la uni, la soudée, afin que notre pays aille de l'avant. En fait, c'est ça vraiment ma motivation. Voilà, l'union des Congolais pour aller de l'avant, c'est ça. Pardon? Voilà, je leur invite, Onyos Baza, Kangama, Sepelana projet. Et ça très bien. C'est un projet qui soutient même le vulnérable, c'est un projet qui soutient même le malheureux, les albinos. En fait, c'est un projet qui n'a pas de race sociale et tout. C'est un très bon projet. Les adhérents qui soient soudés et tout, voilà, c'est une bonne chose. Voilà. Merci beaucoup. Mbote maman. Ah, mbote papa. Maman, tout ça va na réunion à CNCI. Nini o retenir et puis le métier oya ko s'adhérer à. En tout cas, ngana zane sengo mingi pona. Réunion toye nango ao isapa na kosangisa pomboka na ezana souffrance. Alors, toye kosangana awa pona ndenge ba mama tozo souffrir, tozana posa ete réunion na biso eza pona ko soutenir bana na biso pe. Bana na biso baye ko la misala. Et puis bako soutenir moi bato bato na pasi yango kaka nde to sangandi ao. Nous ebisa bandeko ne sabutala aussi ko bayebi ko naza kosenga bandeko na biso ba mama surtout toza kokozwa bana na biso en charge te baya parce que Congo nouveau Congo uni toza ko baza ko luka bana à partir ya ba msu 18 ans po bana biso bakomo ko bota pamba moi naza na 14 ans 15 ans ana bana mine pona nini likolo lipa na kwanga lipa kwanga gato likayabu yango na ba mama na kosenga na bino boya to soutenir bana na biso na ba mama bilanga na ba bana biso bali bakomi bakuluna pona tozo ko supporter bango te ba cordonnier toza na besoin na bino bano bazana eloko ko sala te baya na cité verte na 11e rue na monter le lac
toza wana na kati ya première rentrée boya parce que tolingi lisusu pasi eleka ezala lisusu te continue te baza kosoutenir biso na bana nyonso awa yango wana boya mpona boyoka oyo ezoleka awa tika nzambe apambula bango oyo basali senseni na yo papa merci mpona kosoutenir biso mpo mboka mbimbi eyeba. Anita et maman. Maman Merline. Maman Anita. Maman. Oui, mbote papa. Comme coordonnateur, bon, merci pour la parole. Moni Congo Nouveau Congo Uni, ils ont une plateforme apolitique. Nous allons combattre le tribalisme et la anti-valeur. Ils ont regroupé la tendance sociale, vous avez la fille mère, vous avez l'albinos, handicapé, veuve, toutes les tendances confondues là. Zo sangisa bango lokola mutu moko omoni lelo sotali malamu ba victime wana ya tribalisme na anti-valeur eza plus personnes vulnérables ba indigène oyo bazo vivre comme ba indigent. Alors biso sensei toza na attention particulière portée sur ces personnes là où bazo souffrir. Alors on a na malamu anti-valeur tribalisme ça peut anti-valeur. Mais tout ça, on a évidence parce qu'il y a aboti anti-valeur rébellée, népotisme, discrimination, antipatriotisme. Alors, tout ça qu'on attaquer à Liboso pour que anti-valeur Moussoussou écouffa. Donc, tout ça, le Congo uni, Congo nouveau, oyo et ça anti-valeur té. Un Congo nouveau, Congo uni, tout le monde a un Congo. Les anti-valeur té, tribalisme té, anti-valeur mike ezaté. Vous voyez un peu. Alors attention, la chose à porter sur des personnes vulnérables. Oyo, bazo vivre le coup là bas patride. Oyo, bazo vivre le coup là bas indigent. Mais n'importe quoi bango moko. Donc bref, nous sommes dans Congo uni, plateforme politique, toujours combattre anti-valeur wana, toujours sanctionner la tendance sociale nyonso, mais attention, nous sommes dans une particulière pour les personnes vulnérables, pour bazali, ba victime. Toza ko expliciter na sens oyo boni corps humain ezali non. Vous remarquez bien ce qui vous s'appelle le colozoki, c'est tous les corps qui s'impliquent. Au moins dans ma colozo même vous s'appelle dans l'hôpital, nous nous avons expliquer, mais nous nous avons touché té. Nous tous raisonner est-ce qu'on a dit potawala na ko suwango ndengeni na lukambo ndengeni, c'est ça le sensei. Alors ba problème nyonso oya ba personnes vulnérables et bah dit oh bah différentes couches sociales et comme d'office problème il y a sensei voilà et avec nos propres fonds pour tout ça nango tout ça ku sala baction ya oya mike ku sur la personne vulnérable pour na ku bibisa ba wala koki ya vulnérabilité wana bakoma indépendant moni battre bana balabala pour cela bel et bien discrimination dans les obota ba kulura non ba bandi comment owana zotanga papa naza ministre aza DG nga nazotanga te ils ont créé discrimination moni tozo senga pe na l'état congolais a aidé biso poto aider ba vulnérable wana o baza ya misala te bazo bi bananzela na ba machette pour sala mabe ba honorer pe bango hein pour équivoque wana ezala dans temps congolais to teka boka oyo po to bima eza malamu te appel na sala na population congolaise na niveau nini. Bon, moni appel au yangai na niveau ya population et loko liboso na no ba plateforme o salami eza pona bango. Eza plus pour la population vulnérable. Toujours sangisa bango, toko bisa bango indépendant avec le peu de moyens que nous avons pour financer bango. Net exemple bon na zo siko ba cordonnier o bazo exercer na bango. Bana forme ko ya buki. Bazo bengalaka bango baza ko souffrir sente zoya ko bakisela bango ba oti o betina bango za ko requérir pour du jour au lendemain hein ba bakeno
activité na osala oyo ewede ngai nazanga ba mbisi te mwali pate ata kotagisa mwana nazanga yango te et tokosala yango na ba couche sociale nyonso poto aider bato wana babima na ba difficulté wana to senga pe l'état congolais appuyer biso parce que ba bongo tosa ba activité wana eza bongo na biso moko eza financement mutu moko te et l'état asunga biso poto accomplir ba biso na biso voilà un peu en clair sensei lo lingo la kisa ba biso dango voilà merci beaucoup merci. Mbote papa. On est simanayo. Oui, Congo Nouveau, Congo Uni, ezali lisanga ya bana Congo. Ezali plateforme apolitique oyo eza ko réunir na kati na yango toute tendance sociale. C'est-à-dire catégorie nyonso surtout il y a ba peuple congolais, aux à la personne vivant avec handicap, aux à la personne vivant avec albinisme, aux à la fille mère, veuve, orphelin, maman maraîchère, aux à la mutu oyo ozo kanisake tenga na za handicap et or peut-être au fond de toi aux ali na stérilité. Donc ozo vivre paix apparemment valide, oza bienvenue na kati na biso. Et sa plateforme parce que na kati na yango eza ko réunir ba organisation non gouvernementale mi ebelé. Hein, tout ça na groupe il y a ba handicapé o eza Congo Chandelier handicap. Tozape na ba association mususu ba club sportif na kati na biso association des jeunes talents yango to benga yango plateforme. Mais ce n'est pas dit parce que toza apolitique que aide to lisungi ya ba politiciens tozo rejeter yango non. Au contraire toza que tu as besoin ya appui ya gouvernement pour que ba idée na biso ezala mise en œuvre. Yango wana. Et après les aux la population congolaise. Oui, ndenge na ute koloba Congo Nouveau Congo Uni zo sangisa ba tendance sociale nyonso. D'où toza na besoin ya population nyonso parce que biso tout toza ba vulnérable. Toza ba vulnérable parce que to mi koki na nuté. Tozaka toujours na moment moko to tandaka liboko. Alors biso nyonso toza la bienvenue à Congo Nouveau, Congo Uni. Tout ça ko senga ba maman o bazanga misala, bazanga eloko ko sala so c'est à moi na ya ki ne côté kanzoto pour kabela mo eloko. Ba maman na ba papa bazangi même autorité likolo bana na bango parce que papa za na musala te. Bana ba komi ko bima libanda ya basi ya 14 ans 15 ans bazo zo bazemi pona ko luka moi 1000 francs ya ko somba li pato kwanga. Hein? Bana misuba komi bakuluna. Alors tozo ko senga ba catégorie nyonso tu ya bateau, cordonnier, chauffeur, wewa, pousse-pousseur. Bato wana nyonso tout baya na Congo Nouveau. Ba papa fonctionnaire baya na Congo Nouveau. Bandeko basi o baza ko telengana na nzela ko yeba te loko ko sala baya na Congo Nouveau. Bandeko mibali oleke bokenda ko sala kikuluna ko kata bato machette alors que bato wana pe bazo souffrir de quoi bino boya na Congo Nouveau Congo Uni. Biso tout lokola bato moko. Congo Nouveau bandeko nyonso balotala yo po bazwa bino bakozwa bino nzela. Bazwa biso na 11e rue na Motel Lac na Cité Verte. Au mona logo na biso ezali donc soko kiti na première entrée à Cité Verte ezala outi na direction à rond-point Gabé. Rond-point Gaba okita na première entrée à Cité Verte. Ezala outi na UPEN ce qui le bic na so kita côté station Total à Cité Verte. Bon kiti la deuxième entrée à Cité Verte. Soko kiti wana otuni Motel Lac donc eza en Clomoko. Il y a lignes aériennes congolaises tout ça na siège na biso liboso wana ko mona logo na 11e rue. Ba numéro na biso ya contact ezali 085 23 30 463 na bandeli lisusu 085 23 30 463 ya mibale ezali 081 15 16 146 081 15 16 146. Bandeko bazali bana mboka par rapport à ONG. Oui, ONG na biso ezali la capacité à s'étendre na RDC Mobimba.
pe toza na autorisation na niveau militaire okeni même à l'étranger. Alors tokosenga surtout bandeko na biso baza na libanda ezala ba congolais to ba congolais te ba prêter main forte na o ezali Congo Nouveau Congo Uni basunga biso na idée na biso ya kolongola batu na kati ya état et indigence na kati na vulnérabilité pour que muto se sentir indépendant et autonome. Basunga biso na o nyonso bakokozala en bien nature ou financier et kozala toujours bienvenue na kati na biso. Merci.